likambo ya somo ya kobanga na ya kokebisa bandeko mibali pe basi lelo na Kinshasa mambo komo lekani komo kamwisa bato. Kisi ya bokoko komona mutu azana no si jeune mais ya mitungoli kisi ya bokoko lokola eloko mususu. Yango likambo ememi ndeko na biso mobali na liwa na tangi kombo na ete komo lebali na a na tangi te. Nazoyebisa bino likambo elekani awa na musika te na pigeon na Gulf. Esali makelele nazoyebisa oti siko ndenge eza boye mbutu eza ya sérieux ti siko baoyeba nanu te comment faire quoi faire. Ndeko mobali akufi likolo ya bichacha bimelamela bisalasala bilandalanda bandeko na Kinshasa ekoma baka e chande chai ape TikTok ekoma ape Facebook ekoma nazoyebiso ba maîtresse ba coach ba soki banani ba bima ba guérisseur ba bima ba mélange ba koma kosalisa batu oyoka mutu ameli mélange moko boye alandaka na TikTok dosage 00 ayebite ezoboma batu ezosakaje batu lokwa likamususu mususu eza bichacha na bikenda kenda okay tika ngai mama moko boye namoni kuna azosunga ba mibali makasi et tout ça là nini elekani pa mwana mobali ona betela bilo lisolo mbote nano na bayanga ya tongo ya mikolo nyonso pe ya tango nyonso nzamba mona papa mbola bino na lingi bino makasi ya ndega ya ndenga mabe bolingo nanga pona bino ekomi ya ndenge mususu. Que Dieu vous bénisse. On est là na bi mikolo to ndozongela malemba musala na biso parce que makambo ezalaki belebele tozongi biso ye. Ndeko mobali oyo awa na Gulf awa boyoka ana Delvaux awa na Gulf kaka pembeni na biso awa na pigeon awa musika te na pigeon. Bandeko ba bolingo. Tofanda kaka tomona kaka bazomema mutu. Tala mutu niveau avimba bazomema mwana mobali oyo toyebi biso nyonso amemaka moto. Nazoyebisa bino soko tali okomona ata komi double na ye avimbi kobana na mututi na likolo ya suka. Avimbi to monika ba omema mutu bato batondi nini bokeba nani asi problème komone Alain asi problème bazo me meto oh mais ndeko to yebi eti nini yango to lekana ndeko to yebi e makamini zo lekana bandi ko mema jusque là tozo comprendre te eloko nini ndezo salama bazo mema ka garçon na so garçon wana aza mukie lokwa nani kana koloba pa boye loba oso ndeni to tia lokwa mutu azaka lokwa presque neti o biso juste kozana référence quoi na ndinga mabete po bino bozala ngala ko interpréter na ba commentaire azaka na taille lokola manike bakisa mukie wana ezaka pona pesa référence eza lifingi te pardon et to se comprenaka bakisika mukie oyebi que ndenga komi nakocha nani nakocha explication nani apuchu nini nakopesa explication pardon. Donc nazo na komi 4 fois ninga zalaka tala muto ninga exploser. Donc muta kote na ndako akeko lala normal. Baya na tongo ba mona azalaka peka ka ye na mwana na ye moko ya 8 ans. Nzambe mokili oyo bilanda landa na bisala sala na bibaka baka na bichacha. Nini ekomeli ndeko na biso Alain. Bandeko ba bolingo ndeko Alain auta na ye ba Congo na mwasi na ye. Babota mwana moko ya bota bana mibale mona mususu aza ya mukia aza pa mama kuna na ba Congo yende ko Alain aya awa na Kinshasa koluka kaka vika ndenge ezalaka le temps abengisa mwasi na ye azo mwa studio na ye moko avana kana mwana na ye wana ya 8 ans magere mami genda vanda yebi kaka tellement motard et puis bavana na ba coin nde basala babetaka ba masolo ainsi de suite kaka bongo et puis faut yeba ke mikolo na Kinshasa ba motard nde ba futa bien. Selon les filles, pas moi, selon les filles. Na bongo, tofandi kaka tomona. Nzoka ndeko Alain ninga vana kana mwana na ye wana ndeko Alain pe mwasi pe musika ndeko Alain lingi ameka moi George moko moi coup franc moi deuxième bande. Alukata aluki tuki azui na Kinshasa pe bazanga na bango te ndeko Alain azui. Tango ndeko Alain azui na bongo babandi ko préparer sikoyo mukolo ya bokutani mukolo ya somo oba baka rendez-vous sacré ndeko Alain amoni ke il faut tika pena mwana na sango il faut ya pena tika mama na sango ke non ndenge peno yela ki le vendi ndengo zozonga ndenge mususu soki pe de la pente na yebite mokili oka makambo
batu lelo ekomi likambo mosusu wana nakopesela yango conseil na nsima nakobetela bino mpena masolo yango ndenge ezalaka moko mosusu nakosala reportage kaka ya biloko yaboma ndeni ekoma kotekama na chaque coin ya rue nde akei kobetela baninga nde lisolo ti nga kutu lelo na match nde eza wana fona kutana na mare talaka aza ya sika na zwi outi kaka neti kaka te outaki sikoyo ye ozwi sikoyo mwana kini sikoyo mwana kin il faut lakisa pena mwana kin kende biso pena bayaya pena ya touta pena don vedi tozalaka pena kemba ski vedi don mobimba mpenza noko ake kobetela bamasta na ye lisolo nde naza boye tala ese kokomemanga mpa motu moko boye te apesa ngai arenforcele nga mpona nabakisa volume nabakisa na grandeur nabakisa volume na longueur babisi baza na bango ebele kutu nde tosabota na mare na biso moko boye eloko moko apesaka soki apesi yo yaya 2 minutes kaka yo moko omoni bamoko efe toto ale alobi te ye fo akende kaka kuna moninga ne mpe bapesani rendez-vous abisi chéri na ngai il faut ya dimanche po yebi kaka te asalaka motard kobula etout sala chéri na ngai faut ya dimanche comme ça samedi tokende tobeta yango vite fait dimanche ntango akoya tosali yango mbala moko te chéri fala ya samedi na pokwa po azwaka mwana akende kotika mpo bandeko na bango baza mosika te na bango ake asali ntango akouta kosala azwi mwana ne alali baza mpe kaka pena non loin bon bayokani samedi ndenge la mama fois ya samedi quand nde ezalaka ok tonton abosani ke batantine ya Kinshasa bazalaka mpe bato ba 12 batantine ya Kin bazalaka mpe bato ba 9 6 batantine ya Kin bazalaka mpe moko mwa 3 4 akotalaka nini moto kofuta mikolo wana so amoni ke yo neti kaka mwa salaire eza mwa moke a réduire yango nanu asimbi frein en main tantine mpe kuna mpe azobongamela tonton mpe kuna abongami ka spirituellement te mais physiquement mpe azwi mpenza amibongisi na bongo bokomona bafoto na koyela bino yango mpo na kokita kuna je crois peut-être demain na kokita kuna mpo tosoli deya na bango bafoto ezali ndenge azalaka na ndenge akomi na ye biso soki otali koyoka somo na bongo tozwi biso wana na bata biso wana tonton azwi akei na masta na ye bazwi bapesi ye kisi moko oyo ekovimbisa tonton mpe azwi kisi ye wana inda ye aye kofanda na ndaku azozela nana koma ka ndenge nzambe asalaka makambo na ye ka ndenge imprévu esalamaka tonton olazela nanu tantine akoma ye azeli tantine akoma te ye da azwi deja kubuli 2 doses nayebi te so alingi asala mwana bato nini azwi 2 doses akubuli kulukulu 2 bandeko babolingo tala bato mosusu makambo amilukelaka na vie akubeli mpe kulu afandi abandi ozela tantine zela tantine tantine aomonana te zela tantine aomonana te zela tantine aoya te abengi tantine me ndeni yango banda bandi ozela oyo ozomonana te boye nga neti kaka nazozela wana bandi ozela obanda kala mofo kosalaka mpe mibali bongo mo azeli ye pene omoni ye te comme soki oyeba ye soki aza nde ye te je vous dis triste histoire garçon oyo banda bandi kovimba ekomi ovimba ntina makolo baninga na ye baye abengi bamastana yabi me kisi yango elongwe esika fale ezala elongwe situation géographique yango edebusole j'ai peur sebungi boye ndeni elongwe koto ekomi okita ntina makolo baninga ese ndenge eza na fo luka kaka mwasi ata ose dégager pour que effet nango diminuer il faut se dégager ata 2-3 fois pour effet nango esila soki te esala mabe yabi na oluka mwasi yango api mwasi na ngai mpe aye te nazobenga ye alobi moya ya eza te eza impossible mpo akoma bamaster bayebise master ndenge eza boye ifo kaka tokeluka mwa chéri abi na tokeluka bayebise tokezwa bachel oyo bazalaka tobimaka na meteo wana bachecheni bazalaka wana to osilana na bango kaka wana ye sikoyo nasala makambo wana te yango baloyenga kosala makambo mosusu na baloyenge fo kotika yango ndenge nasala nde makambo bachecheni te tonton akokoka te bayebise te il faut ozwa courage kaka okeabi nakoba na ndeni na ndenge fe nakomi boye makolo ekomi nga kilo nakoka ata kotambola te babondeli ekende mpa bachecheni alobi te eleka nango kaka bayebise ye osala yo retour bango bakanisaki te ke ekomema ye soki na nini tonton afandi abi okezwa na ye bachecheni te avandi na ye omoni kimona malamu continue yango ntina suka yaya continue kimona malamu na yo ntina suka kolanda basentima na bakamarade te bato omonaka balobaka bilobaloba le mosuku baloba na bino makambo ye mosusu ye moko atikala ata kotyango te na bongo tonton akei na ndaku ake kolala na ntongo alamuki te baye kokuta ye avimba kobana na motu ti donc
na partie géographique alingaki avimbisa na nzoto na zolo nyonso na biso on dirait alinga explosé on dirait alinga panzana baye kokuta ye na ntongo bongo garçon akufi balobi ndenge eza nekendaki komwangisa barin le temps bamema ye na hôpital te baye kokuta ye na ntongo akoka soki koloba te aobetaka misu bamemi ye na hôpital barin kuna balobi ekendaki komwanga donc kisi oyo amelaki ti avimbaki wana ezalaki nde kovimba rien kuna epasuki likolo ya bakisi ya komela alekisaki dose amelaki yango fois 15 po asukisa mama nayebisaka bana mibali mwasi na kopo alembaka te mwasi alembaka te yaya mela na yo sala na yo nyonso kosala mwasi azalaka ne kaka wana ndenge wana nde nzambe asala mokili. Quand tu es malade, et tout ça là, mais ce qui va soigner, c'est fini, bien. Et si les gens sont normal, ce qu'on a un mois si, ou avant na kimia, ou tambourane na aliment, aux anoka bien. Ce qu'on va exagération de comme la ba problème. Maman, ou asu mobimbate, ou lingo zonga mobimande ni na magie nini. Hein? Ou ne comme kamba Saint-Esprit? Te comme kamba Maman Maria, abota Yesu vierge. Eza nini? Nazo solo bato ebele ba créer ba maladie na nzoto e koma onoko mutazandoki tata mosenza eza yango te eza biliali na bisala sala bato bazo sala na banzoto
tala lelo yo garçon oyo po esali boye on bomoni mais soki a continuer ko melaka kisi wana malé ba bimina mwasi ameli asali boye azongisi mukolo moko bombo na problème a rien moko yeko tombokela elobi bokoloba baloki ye po lelo comme na 3 motos or que ba tcheli poison te ye moko azi poison atie na kati ya kopo ameli parce que vous voulez prouver qui comment et pourquoi bana ya lelo nazo pasi na motema na yo karaso nazo mona bana nani ba omela ba mitu rouge bazomela ba biloko soki nini yango wana soki ba nini o ba petika o nani faire rouler maman brouette na vraiment na zeso ba kombo mo ebimaka na mboko soki ba yebisi yo te ko comprendre te d'autant ozo yo quand moko zo kamo ke mwana akoko koma na niveau ndenge nini koti na mutu normal akoma ti na niveau ni ba osala yango bazo yeba te ke bazo mi détruire au moment bato musu bakoti na mariage ba nouveau marié yango nga na yebisa bino lelo tika na yo o na bani mo kindendi na nga ya 25 ans 22 ans tika aza na ville musu koleka muta 40 ans tika et dépendre na famille etamboli na etamboli mususu pa na famille a bien metanga bima libanda makamaka na rosala okondima yango te nzamba bomba biso tala mwana mobali ya 38 ans ngambe ya mobo mutu akeka ko fele kaka boye et puis si passe dans ce baningani bazo lela chéri na yango ayaki te wana azo lela obaluka na mabele okokate abiso na yeba ke pona ko sauver vie na ombe na yaki so na yeba ke pona ko sauver vie na yombe le pena na yaki tonto aja ichuka abu tantine veut dire a lela otiki mwana na yo otiki bana na yo otiki famille na yo likola ba sentiment baya boye ba biloko bocha na nzoto yeba ke loko zo mela yeba ke loko zo petika yeba ke loko cha ngana chaka bichacha na nzoto te po makambelela na kati ya nzoto yo yebi yango te epiti yo wa mema ba ke no hôpital wana ode eko sala yo oyebi te defo eko tika yo na nzoto yebi yango te bo tika bimela mela ba yaya ozo prouver nani tika bimela mela zala yo meka na mwa oyo za nango wana soki muta monani te mukolo moko nzamba kotindelo muta kondima yo kaka na mwaniko na yo muta kondima kana formule na oyo za nango wana akondima yango po mokile tambola abongo so kutana mususu esimbi te okutana kana moko ya koya kofana na yo bokozana bino bien yaya papa ndeko mobali vanda kimia okomona bato oti obala na sika jeune couple mobali azali musu na 33 ans mwasi azali musu na ba 27 ans 26 ans oyo ka mwasi azosenga mobali akemelaka babiloko na otuna ndenge yo na 26 ans deja oti na mutu mobali akemela biloko aka na 30 ans donc esimba te osentir ke esimba te osentir ke ezwa te bobana ni sika ndenge ni bokoma deja na kende komibwaka na kati ya ba boza pe ba chrétien boza kende komibwaka na bimela ndenge na bibaka ndenge nini comment bokosala ngo bon siko bato basali ba 10 ans ba 20 ans ba 30 ans de mariage ko bosani c'est bamba bakende ko soka bango na kati ya ba bidon ya ba biloko wana nyonso l'histoire garçon epesinga pasi makasi lelo na tongo natali via mutu ndenge ni ezokende ka dans le vide boy na yoki mawa dans la minute lo ba garçon na kati ya nini oyo ya morgue tala ya kovima na mte soka exploser tala ya kovimba donc so balakisi yo ye ndenge azalaki balakisi yo alali na se okondima te ke ye la même personne mais c'est la même personne bino mpe bacoach bino boyebi ebele baguérisseur o ngai na traitaka na nini naturel yaka nalakisa yo ofele wana ememela biso baproblème boye na batiktok boye na bafacebook na banini boye na bamélange ya ndenge na ndenge boye nango yaya boyebaka ebavia bato mpe ezali nani oyo exposé na biloko bosalaka il faut qu'on précise ça. Bah te belé bazo kufa na ba mélange. So ko sala rango penza, gloire à Dieu. Mais ça va te explication claire pour ba comprendre. Et puis faut y bara, ceux qui n'ont pas allergie, bon, je sais pas comment dire. Si une personne est allergique à ça, c'est ça le problème. Parce que nous autres on a anticorps ça ndenge nango et réagir ça na ba manière nango muna mutana na ndenga nzoto na ye pa mutu mususu oyoka eloko bo eleki pa o eleki te siko tongo yo mekaki na nzoto no elekaki o meki moi 3 personnes ça laisser eleki même sous 7e personne ego simba te ba allergie bo déterminer yango par rapport à quoi c'est ce que je demande souvent tonto akeika ofele akufika aboye akena ko luka kisi amela poisa a sasa mwasi na ye ma akei ko luka kisi yango la sasa mwasi ayete yenda akufi akeyo fele famille regretté 38 ans bokoli mwana tia ko kisi 38 ans akomi responsable po ya ko kufa kaka likolo ya posa nzoto
nde makambo na lobaka na mboka oyo sérieux problème oyo ezoboma mboka oyo Congo ezalaka mosusu te ya likambo ya libido moto ezoboma mboka oyo okomona mobali soki azwi mbongo akomi ntela basi nyonso kaya aoyeba te azomiboma tala papa juna ti lelo akontinue kaka kobala libido ezotungisa bato soki bana wana bamama na bango babundaki te mpo na bango mbele bana wana batelengani lelo na Kinshasa mbele badajo wana batelengani na bakisasa oyo bagimisi baza eloko te lelo azobetela bana wana tolo mpo bamama na bango bakembaki na bango basi baza tellement sérieux baza na souci ya bana koleka mibali ebele mibali mukie baza na posa balingi bana baza na posa ya nzoto lokola ya koloka malama kele koluka bakisi nyonso ya mokili oyo ekomisa ye makasi soki ya ndenge nini yango mpo asila te okoza kaka moto kolemba kaka okomona moto azwi mbongo bapesi ye adirige place moko na gouvernement azwi ake basi nyonso bayinaka ye baboyaka ye ntango azaka mpiakere wana alokoti bango nyonso azweli bango bandaku alinga prouve nani azwi mbongo bafonctionnaire bato ake kopesa bamakangu na ye malamu batata bato balia te bandaka bato efanda nzala me ye bamakangu ne amatisa muziki mpo bamakangu ne na belle famille na bango oyo bakotikaka kondimaka ye te ayebi ke bolingo wana ezosombama eza lokuta ma osala yango problème ya libido nde bomi Congo mukolo bato bakogere mibali bakokoma les hommes de caractère bakomi ke ayebi ke oyo na osala te oyo na kosala bamipesi discipline bokomonaka mboko ekochange mpo basi mosusu soko ozwi ye te na moto ozwa ye mais awa na mboka oyo je vous jure problème sérieux ya congolais eza libido ya mibali baboti na tembe baluki basi na désordre apréfère que ezota kisi ya basi akanga basi ana eloko te ayebi nini akosala na bango te ma azwa bango bisusu so bapesi poste na bapesi a diriger mboka azwi ake koluka bamakangu 80-85 a diriger mboka a diriger parti moko ya mboka azwi bamakangu 85 atie wana mbongo azotindaka azosala azodepense azodetourne mbongo ya leta mpona bamakangu na ye mpo aprouve mwasi na ye to bana na ye to bamakangu basi ya bana makangu na ye ale bato bakofutama te likolo nango oyoka mpe makangu yango le mosusu ayaka ndeka kuna kaka 2 fois na mois makangu yango mpa bokolaka su makangu mosusu siko ozomona mpa ni file ezali oyo moyen mboka oyo ezwa forme eza te parce que les gens disciplinés baza te toboyi te bamisusu pepe bazalaka na bango na mwa mwasi mwa moko mwa mibale me ya bino salite nango eleki okomona papa 80 ans azwaka kaka na posa kaka ya basi kaka ya ba jeune fille aya kolokota bana ba 30 bana ba 20 ans kaka ye yango kisi yango bino bopona ezalaka ya mabe kisi bopona pene ezalaka ya mabe makasi kisi moko ya salite kisi moko ezohumilie bino kisi moko ezosilisa bino valeur. Que Dieu vous aide, que Dieu aide le Congo. Nzamba sunga batu bayeba kozonga batu tokomi baniama tro mutu nyonso alinga azala mwasi nyonso alinga azonga vierge azobima na mibali malinga azonga vierge okobingonga vierge ndenge obima na 70 mibali olingo ozonga vierge ndenge nini mibali nyonso mpe balingi baprouve ata kute na mwasi oyo mibali ala 85 mibali ye alinga prouve ye kaka alakiseke nga mpe na vedi ngai nde o yaya nini bozoluka bolukaka nini bozo tambola botepa te bozo luka nini exactement yango zo mona liwa les salaires du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché c'est la mort et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voix du péché et que nde moi bisa ndo yoka mingi nako sepela liwa mutu te me garçon akufi ofele o babengaka ofesha nzamba yoka biso mawa abatela mitema na biso tozala biso moko to s'accepter ndenge tozali to milinga ndenge nzamba saleli biso to mi entretenir non pas pour na prouver mutu mais s'entretenir pour na yo pour na sengo na yo na mutu aza en face na yo point barre koluka ko prouver mutu moko te au-delà de ce que toi tu ne peux pas faire mutu amonika kondima yo ndenge ozali gloire à Dieu andimi yo te yaya kanga bisaka na yo tambola po vie yaka moko so oki ko meka yango na bandenge moko boye okufi biso to continuer vie mutu mosusu ndako tika ko sepelisa yo mutu oyo kenenga okende ko prouver wana papa awa kufi moi si on a mutu mosusu mutu tika ko sepelisa ya ke yo fesha pour la vie va continuer
personne ne va arrêter. Mais maintenant, on a pas si bana na yo atiki nde ba souffrir. Likola sentiment, ba mando beta lisolo papa na biso kufa na pona nini, akufa likola sentiment, ya olinga prouver moi si moko boye que ya danger, papa ki komela bakisi, papa kufi tala liwa mususu. Taba liwa moko bato bazo kufa na Afrique. Tala liwa moko bato bazo kufa na Kinshasa. Ba liwa moko pena ya moko soko tali pona yo kina mawa. Olo kufa ta pona ke lukata musala, o kufa ta pona ko se battre pona bana na yo, mozo kufa pona ko linga ko prouver moi si moko boyo ke melela ba biloko po prouver, o prouver nini? Ba pouvoir moi si te na makambo wana. Pour moi ça za récepteur, ba pouvoir récepteur te. Aro yamba wana ba famille nyo soko yela, o silisio telemi oke ya za kaka. O kende na ngote. Nzamba yo kabiso ma. Nzamba guérir ba âme na biso. Le comportement du Congolais nzamba sungango. Po côté komi nzamba sunga ayoka mawa. Abonnez-vous, partagez, commentez. N'envoyez la bino suite. N'envoyez la bino suite avec les vidéos à l'appui. Toi aussi ça na famille ango so bandimi. Mais il a pas si peu mawa.